Breaking news. Kabila quitte le pouvoir. Tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, tu dois quitter le pouvoir. Tu connais l'histoire. Tu dois quitter le pouvoir. Quitter le pouvoir sans incident, Kabila. Si tu aimes ta peau, barre-toi, Kabila. Si tu aimes ta peau, barre-toi, Kabila. Quitte le pouvoir. Breaking news. Bozali en direct à Breaking News. Awa tozali na garde ntondi banda ya place Tobé Magamunga Lema esika président ya Front pour la libération totale du Congo à Bandaka. Tozali bon en direct ya Sophie et ya Sentinel TV. Quittez le pouvoir sans incident. Monsieur Kabila. Merci Breaking News. Merci Breaking News. Tozali bon en direct ya Mongalema esika wapi toza na libanda ya masano ya Mongalema to na parking. Alors toza na basango kitoko na Breaking News ya lelo eza ya kuyinda ezali grave tozobanda nano basango oyo ekweli biso na mboka Birmingham mpona kosana te. Tozobanda basango Misette na Birmingham. Misette akima mobali ne na France. Misette aza mama ya bana misato. Mobali azobela akimi ye na France aye na bana na Birmingham. Akomi kosambela na église ya Pasteur Roger. Alors na Birmingham, ce qui est grave, Pasteur Roger, marié, père de plusieurs enfants, azwa mbongo église asombela Misette wana voiture. Pe eloko eza grave, Pasteur alangwe Misette na ndenge mabe afongoleli ye banini oyo babenga yango ntango ozoyamba moto aza na baproblème oyo nyonso babenga yango kirdam. Donc kirdam afongoleli Lisette vi ya mwasi moko na moko, mobali moko na moko na église. Sikoyo eye koyinda parce que mwasi ya Pasteur abundisaki Lisette na église. Lisette akimi église akosambela na église mosusu kote akende kuna azwi susu mobali mosusu alangwisi ye. Donc Pasteur abeli liboma. Pasteur Roger akomi kolala na voiture liboso ya ndako ya Lisette. Pe lisusu Lisette atindi sango na bato ya Birmingham mobimba alobi baoyo baza kosambela na église soki bameki azosala video aexpose problème ya maladi ya moko na moko, baproblème nini moko na moko aza nango na ndako na nzoto tu eza ya koyinda na église oyo ya Pasteur babengi église Le Pépinier. Sopi bulu mabe akomi kolala na voiture liboso ya ndako ya Lisette bakombatant bosunga ye parce que epesi pitopali mabe na mboka oyo tobengi Birmingham. Donc bato baza na libanda. Lisette abebisi mboka akimi mobali na France aye kobatama na mboka oyo ya Birmingham. Alors basango mosusu toza na yango ezali badossier moko makasi ya Breaking News ya lelo. Tozobanda kotanga oyo tokomi basango yango. Merci na réaction na bino bozalaki ebele kobenga koloba pe kosoutenir biso. Tokumisi nzambe na masolo nyonso tu oyo bozali kosoutenir kobenga kokoma. Mais eloko ya liboso na korectifie omoni ntango nazosala Breaking News tozwaka bapel ya bato na katikati na ndambo na nyonso. Alors naza kodementir Breaking News alobi moto abengaki nga koyebisanga ke stade de martyr ezozika bino mo bomonaki nazalaki ya show abengi nga nazwaki ntango koverifie te ekotaki ndenge wana eza foti na nga te mpo ndeko Peler na tuni na nsima alobi babengaki ye na Kinshasa batiaki yango na Facebook. Donc boyebi ke nga nakosaka te nobaka vérité, mais soki erreur esalami il faut kosenga sori parce que message wana na kati ya nini ya Breaking News alobi bomoni bien nazalaki en plein Breaking News kolobela makambo so moto abengi nga. Donc sorry mpona bato nyonso tu oyo bazwaki bainformation wana toyei korectifie ezali bongo te ezali montage.
pe ndeko azaki paniqué abengaki nga po atuna soki nayebi te comme nazalaki déjà live nazwaki donc bolimbisa vraiment bozala na confiance nazwi bacoup de fil ebele bato ebele balobi tondimaka yo mais il faut kovérifie makambo oyo wana bolimbisanga vraiment ezalaki live ndenge nazoleka siko so moto abengi nga nayambi ye ekokɔta oyo ye azoba na kozwa ntango kovérifie te bon vraiment sorry mbala nsima tokomeka kosala yango po te ezala bien. Alors banews ezali Joseph Kabila doit être poursuivi et puis destitué par les parlementaires parce que le parlementaire burkinabé, les parlementaires de transition burkinabé ont voté jeudi le 16 juillet à Ouagadougou la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. Une haute cour va statuer sur son cas, arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant, tuant le colonel Sankara et 13 de ses amis en 1987. Compaoré a été chassé en octobre dernier suite à son abstraction de briguer un nouveau mandat, un troisième mandat, aveuglé par l'impérium, les ors de la République et ses privilèges, le dictateur Blaise Compaoré, sans voir qu'il était vomi par son peuple, a voulu rester au pouvoir et il a été chassé. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par coup d'État comme Blaise et Blaise a tué Sankara et ses 12 copains, mais Kabila a tué Mosé Kabila et son père adoptif, et lui qui est un citoyen rwandais. L'exemple burkinabé devait inspirer les adeptes de l'opposition, les députés de l'opposition, s'ils ne sont pas encore achetés. Exemple, José Makila, Fayoulou, Mokia et les autres doivent initier un procès symbolique peuple contre Kabila, les génocidaires rwandais, dans le cadre d'un tribunal historique. Cette juridiction populaire aura un seul objectif, juger Kabila pour la haute trahison et obtenir sa destitution qui mérite la peine de mort par rapport à la constitution congolaise. Kabila a promulgué le 18 février 2006 l'actuelle constitution qui a lui-même limité le nombre de mandats présidentiels à 2, c'est-à-dire article 70 alinéa 1, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais lors de son investiture le 9 décembre 2006, il a pris l'engagement solennel devant Dieu et devant les nations de respecter et de défendre la constitution de la République qui est devenue ce serment. Qu'est-ce qui est devenu ce serment? C'est-à-dire, awa bazo senga na bandeko na biso ya ba parlementaire balmekola bandeko oyo ya ba parlementaire oyo baza na Burkina Faso ndenge basali bamoni que Blaise Compaoré ayaki na pouvoir na coup d'état aboma plus de 12 personnes pe ayaki koluka susu atika na pouvoir population etindikaki ye akimaki makambo ezosalama na Burkina Faso yango mpe ezosalama na Congo. Tozosenga baparlementaire congolais bamekola ndenge baparlementaire burkinabé basali tribunal moko mpo bajuge Blaise Compaoré mpona haute trahison. Kabila mpe le rwandais asala ndenge moko aboma muse mpe azwa pouvoir azalaki congolais te boyebi histoire na ye bien mpe azokotrahir mboka na kokotisa baétranger na kokotisa baarmée rwandaise na mboka na biso mpona kodestitue mboka na biso mpe mpona koaffaiblir armée na biso. Yango wana ezosenga na bacongolais parlement bosala nani procès oyo mpona kokanga Kabila kodestitue ye mpona haute trahison. Bolanda vraiment makambo esalami na Burkina Faso ekosunga bamisusu kuna. Donc Kabila asali biloko wana na nko asali yango na ndenge na nko amassacre bacombattant congolais baarmée congolais akundi bango na bafosse sceptique na bafosse publique mpe toyebi te eloko nini oyo tokoki kosala mpo ete baparlementaire ya Congo bakota na danse na malinga
bafunda Kabila pe bakanga ye parce que asali ba aventure les multiples, tout ce que Kabila est en train de faire, Kabila et ses affidés sont constitutifs de la tentative punissable de violation de la charte fondamentale. L'heure est venue d'ouvrir un procès pour haute trahison contre ces terroristes de Kabila doit être poursuivi et destitué pour haute trahison. Sinon, il rentrera au Rwanda comme un héros où se cache Nkunda. Donc, et comme il a dit la Kabila, tofunda ye, lokola traître, sinon, à cause de la bango lokola héros, boyebi masolo Nkunda, Kunda aboma ba Congolais, Kunda azana passeport congolais, mais aza citoyen rwandais, tala lelo ba bombaye, soni etikali na maboko na biso, to sala pe ki Kabila akende bongo te, sinon kuna ba koyamba lokola héros national, o aye koboma, kobotola mabele, kobotola nkita, kopesa na Rwanda. Alors, les combattants à Bruxelles, na kamwe mingi ba combattants à Bruxelles, ya chichi na Rwanda, totindi bango déjà na retraite. Pour baza ba traite, ba trahi, ba vidéo ezali ba preuve ali. Mais au cas où sanga bozo sala lisusu ba vidéo ko senga bo sala soutien ya Tshisekedi. Na été pour quelle raison? Pour na likamoni parce que Tshisekedi azali lisusu président te destituer parce qu'a trahir preuve. Soki totiaki pression te akoki kosonga lisusu te alobaka aboyi nini dialogue mpo na ye efalaki na dialogue ya Kabila mpo bapesi ye mbongo ebele. Alors moto ya ndenge wana aza traître ndenge moko na honore Rwanda atrahisaki Mobutu mpo balakaki ye na Museveni ke ye moto akokoma président, ye moto atrahi. Alors pourquoi bato ya ndenge wana topesa bango chance mosusu? Chance eza te, totika baza na retraite. Soki tolibere mboka ata tokuti yo na chaise roulante tokokanga yo toko juge yo. Donc ezali mawa mingi. Alors tozali na dossier ya awa botika ye akende kolia kaya na suka. Toza na dossier ya impossible réconciliation entre les musiciens, pasteurs, politiciens, collaborateurs de Kinshasa avec les combattants. Na dossier oyo ba tribalisme ya lokoso ebimisi ba musiciens victimes, tandis que ba pasteur collabo neti ba Kinzamina ba misusu bazoya na bango na poto ba walesa ba wale ba yaka na poto côté ya tout et tout, mais ba musiciens bozo konyokola bango. Et pourtant tozwa ki décision que na ba musiciens na ba pasteur collabo na ba yembi collabo bakoki ko yemba te, bakoki ko sala lisusu nini te, parce que boza ko bosana te que plus de 20 000 pasteurs congolais bazui solo ka basimbi kisi ya kosalaka ba miracle ya lokuta bouti kolanda félicitations 2 personnes kaka na église ya Kinshasa na Bruxelles babengani bato bapanzi église 2 personnes kaka bapanzi église pona buzoba ya Kinshasa atindi ba charlatan na kati église. Buzoba wana ezosalama partout. Awa na Manchester toza na Job Lendokiski oyo akangi bato notage azosenga bango 340 000 pounds basombele voiture bafutelaki babillet azobimaka na basi ya bato komelisa bato basper na Londres koloba te toza na sakayosa toza na bakombo bato wana nyonso tu mpe bayambaka bapaster oyo bazouta libanda bazoya na Londres. Toza na paster mobimba ya aventurier na kombo ya songisongi oyo azwa chaîne mobimba ya télévision atia mpona kosomba bacombattant, mpona kosomba bacongolais, mpona kotia distraction awa on vit aussi de tout le monde. C'est-à-dire eza makambo grave ezoleka na kati ya communauté na biso ezosalaka efu totelemela bapaster wa lokuta ndenge esalami mopepe oyo ebandaki na Manchester epai ya proverbe 30 kolobela bapaster ya lokuta kodévoile bisala na bango. Lelo oyo bato ya Bruxelles barécupere yango ekozonga so na Manchester na Londres mpona kobengana bafo bapaster kokanga baeglise na bango. Je crois que soki tokomi na niveau ya kokanga bafo baeglise ya bafo bapaster ya solo bakozala inquiété te bakokontinue misala na bango ekozala malamu mpe ekopambola komba mpo désordre eleki mingi. Alors rébellion ya ADF ezali financé par des Indiens ougandais. 16 ans de mafia Kabila et les terroristes Shabab qui pharisiens et comme komona na miso makasi. C'est-à-dire que ba rebelle oyo bazoboma bato na côté ya est kuna ezali financé par ba Indiens ya groupe Shabab, ba homme d'affaires ougandais nde bazo financé pour na koya kopiller bazali na convenance na bakonzi oyo bazo diriger Congo
nayebisaki bino eza na banouvelle mosusu na koloba mosusu na kotikala yango na mire na nga mpona baintellectuel bakota batala soki okei na Facebook ya Didier Forme songo okomona yango to oke na bagroupe oyo nasali lokola Front pour la Libération ou bien les amis de Didier Forme na okomona yango esika babiloko nyonso tu eyali. Alors tolobaki ete Yesu alobaki bokoyeba bafarisien bokoyeba bango na misala na bango. Alors lelo ki pharisien ekomi komonana na miso makasi bokoki komona bango na misala na bango bafo bapaster bazwi bakisi to pouvoir magique na bamarabu ya azotindaka bango kobima na basi ya bato kobwaka kozwaka bangenge na bango kobloke bafamille kodomine koécrase bafamille oyo nyonso tu bazokendaka na baeglise na bango koloka bango bokoyeba bango balingi kosenga mbongo mingi balingi miracle bateyaka sur mbongo mikolo nyonso. Alors ezali mawa mingi basimisimi bakisi soki asengi bopesi mbongo te aza capable aboya koteya mouvement ebandaka na Manchester ezongi siko na Bruxelles ekozongaka so na Manchester mpe na Londres mpona kobenganaka bafo bapasteur wana bomoni 2 personnes bapanzi église ya nganga oyo ya Kinzamina na Bruxelles na Paris bazali ebele ezali mawa mingi. Donc action oyo tozosenga ezali tozosenga bato baleka so na bavideo te sans information mpona kofinga mpe tozosenga bato bayaka na bavideo na baaction moni bagarso wana bakei basali action baposte yango komba faut changer koya na tv te koya na video te mpona tubatuba yaka na bavideo na bapreve ya mosala osali tokoaccepte bavideo lokola ya bamise sensuelle bavideo lokola ya baproverbe bavideo lokola oyo Stopkins azosala bavideo lokola oyo bandeko mosusu ya bacombattant bazosala kodénonce kofongola koéveille bato me toboyi bavideo ya kofinga donc ezali mawa mingi. Alors tozali na communiqué kitoko Kabila bacombattant moko te alanda Coutinho aza combattant te Coutinho Kabila afuti 2 millions pour aya kotia désordre na combat panza combat donc azala jamais combattant eza nango baventure aye wana mpo adistraire bacombattant. Alors bacombattant mayele bakoki kokende kozala pembeni ya Coutinho te parce que bazosala baventure mpe lisusu bacommuniqué toza nango Fwakumputu 1 ekozala déjà na bamire na bino le 1er août. Alors tozosenga na moto nyonso tu asombaka lancement ya Fwakumputu à partir ya le 10 août kende esika yo osombaki zongisa DVD wana oyo osombaki bakopesa DVD mosusu c'est-à-dire tozo remplacer DVD ya Fwakumputu 1 oyo ezali 2h30 minutes na lancement oyo ozwaki. Alors soki mpe osombaki epa na nga tindelanga susu adresse na yo mpo nazongisela yo Fwakumputu ya sika oyo eza premier film oyo ebimi parce que oyo ya liboso ezalaki balancement ezali ndenge wana. Donc eza mawa mingi na makambo ezoleka na Congo esengeli biso bacombattant totelemela baaventurier nyonso oyo bazosala baventure oyo bazoleka na gauche to na droite kosalaka baventure kobundisaka bato. Donc eloko tozo kosenga sikoyo etikali bandeko na biso oyo bazali bongo na Kinshasa kuna baparlementaire baluka kosala likambo oyo koluka kofunda Kabila parce que parlement aza na droit ya kodestituer président ndenge bandeko na biso ya Burkina Faso basali mpe lisusu tozosenga na bacombattant oyo bazali awa. En tout cas piqué monene ezali le 28 na Westminster na pesaki bino adresse bokende kuna mpo bakojuge les Rwandais oyo aboma bacongolais tozosenga appui na bino apport na bino présence na bino tozala ebele wana mpona kokende kowolola bango mpe koyakisa banglais ke ezali ndenge wana. Alors toza na lisolo mosusu tozobeta awa tocommuniqué mosusu yali en tout cas apareko ezoexiste te mais toza na apareko na groupe ya bato lokola ba Ernest oyo bazotravaille très bien baza très efficace na bapaster mwila na kosenga Ernest akota en contact avec nga ndenge abengaka nga nde todisitaka tosolola ndenge nini tokoki koporter Tony Blair na mwasi ne plainte parce que Tony Blair aza kosoutenir terrorisme na Congo mwasi na ye apesaki 2 millions oyo Kabila azongiseli bango mpo na kopesa caution na nini na police anglaise mpo na kopesa ndeko oyo ya criminel apesa liberté provisoire oyo tokokende kosamba na ye le 28 juillet. C'est-à-dire bato ya pareko
baza na bango makasi te me moto aa makasi ezali groupe ya baoyo baa na Londres. Félicitation na ndeko na biso Ernest na Pasteur Mwila na groupe wana nyonso na mikanda bokotisaka na biloko nyonso bozokotisa oyo ngwanda azobimela ngo nganga to azobimela ngo gang. Nga naza contre ngwanda te, naza na baprove ke ngwanda aza ennemi ya Congo ndenge mona Tshisekedi. Nazosenga na bacombattant barésistant baoyo bazolanda ngwanda baya korejoindre biso, baya tosangana mpo tofunda Tony Blair, tofunda gouvernement anglaise na makambo nyonso bazosala. Alors na mokuse balobi boye si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Soki obundi te mpona likambo oyo olingi oyo ozolinga okoma kolela te mpona nyonso oyo koperdre. Donc eza breaking news ya lelo, toza bongo na libanda ya ndako na biso oyo ya Manchester. Nzambe apambola bino. Breaking news for now. See you. Bye bye. Breaking news.